Matondo kati ya bamboka biso ya solo kati ya bandako na bino kati ya malibota na bino matondo kati na bino ya solo nzambe apesa bino makasi po ete bofongola matoi po ete bolanda biso malamu ya solo ete bandeko na biso losako mboka bino na kombo ya tata nzambe ya mpungu tolendo ya solo ete bankoko na biso babelelaki ye nzapa nzakomba akongo mongali mvidi mukulu Mungu Baba, Mungu wa milele, Nzambi gaungu, kalunga. Ya solo ete na tango na bele na kabako mwana nyonso, ezali ete mpona moko na kati na bino, ayebaki ya solo, bankoko na yo na kati ya esika yo uta. Esika yo uta, bayebaki Nzambe. Bayebaki na kombo ya diete, me bayebaki na kombo bakombo nyonso nga na tangi. Alors ezali important pona yo oluka koyeba. Est-ce que kombo ya die utaki wapi eza na munoko nini est-ce que yo pena yo moindo obi moto zana ngoba ndeko mingi bazozonga na légèreté moko boy mingi bazozonga na légèreté na ebandeli kaka mission de sabino ke bozozonga na légèreté lobi na lobi plusieurs parmi vous tokolela ce que biso toleli te me bana ya bana na biso bakolela po ete aloba batata na biso na boyo bazalaki na diaspora bacomprenaki te mais qu'est-ce qui s'est passé à leur époque ndenge toovivre la situation boye ntango boyokaka balobaka ke amerika ezali mboka baindien ezalaka bablague te surtout sa bino ke nouvelle-zélande ezali mboka ya bawindo bazalaki nouvelle-zélande na australie ezalaki baindo na bakwa ebele ya mokili ezalaki baindo bazalaki wana eloko nini yariva même na afrique ya nord mobimba afrique du nord mobimba ezalaki biso baindo biso time biso bakoko ya biso bango bayaki même na europe basalaki europe ezalaki kombo ya moindo batambolaki partout bisika nyonso mais baefasa trace na bango baboya me bana na bino bayebake bakoko na bino bazalaki na civilisation ya liboso ya mokili bango bato basalaki nyonso lelo baefasa batrace wana nyonso po ete balavage ya cerveau et la manipulation oyo bamanipula biso babodo baefasa nyonso pendant 8 siècles ya ère ya poisson et nous sommes aujourd'hui à l'ère de version époque nyonso ya ntango wana ezalaka bambula ebele millions des années oyo ezalaka lokola lelo toyei kopense ère ya poisson ezalaki plus de 2160 ans oyo topesaki na ère ya poisson ère ya mensonge e ndenge moko mpe nde tokopase na époque oyo ndenge tokopase déjà na époque oyo ya verso oyo bino bozwi grâce ya kopase na époque ya poisson na époque ya verso ezali grâce monene topase époque mibale esalama rare bankoko mingi bapasaki kaka époque moko bakoko na biso mingi bakenda bapasaki na époque oyo tokobelela poisson bakenda bayebaki batika lokuta na mokili bankoko ya biso ya ngai na yo babotama bakuta kaka lokuta na lokuta eyaki ère ya poisson mais lelo biso towuti na ère ya poisson tokomi na ère ya verso topesa nzambe matondo topesa matondo na ndenge asali ete topase époque mibale ya temps mais yo soki ndeko na ngai ozo comprendre te ke
une époque comme une époque et aux makambo époque ya poisson, tu continues avec ça aujourd'hui et aux autres continuer pour nourrir banana yo na makambo ya poisson. Malheur na yo. Malheur na yo, malheur na ba génération future na yo pour être yo donc enseigner bangote. Pour ba yebi na bangote. Surtout banana biso, baza ko landa kaka o biso ba parents to présenter bango. Ba ko landa. Même na bango le côté. Mais surtout to arriver to comme ça bango ke to uti na air ya poisson, to comme na air à verso, air du verso et j'allais air ya grand bouleversement pardon. Ce grand bouleversement ya monde mokili bouleversement ko baluka. Ko mokili e baluki. Nyonso e komi moyebo bomba ngo ezali sauté. Alors ce que yebi yango te ko passe pour na yo et surtout pour na bana na yo. Ngana kaka ote ya bino et na senga na bino nini mingi te na senga bino mingi ba like na ba care o esenga ka banguna na biso ba meka ko bloquer te pour biloko ebele ezala sensible pa na bango balinga kango te. Alors so omoni bino mozo tia ba like ba care ba zo landa bien te balingi yango tika ba like ba care to lia kango te po bino bolinga okabate bolinga mingi kaka non ba pesa bino facilité ba pesa bino mais so lui bandeko to contribuer bandeko to sala te boza prêt bozo zela kaka ya ofele facilité on a to lingi yango mingi ko sala fort que non sala fort na to dikambo na sala fort na se sacrifier na sala bo to linga kangote wana to linga kangote même ba like bozo sala konzo po fina ka like kono na ko pesa ba like yango na ko ozo ya metadisi o bazo pesa yo ezali pona bana na yo pona venir ya bana na yo o tozo sala fort ko laksa bino tozo yela bino o nyonso tozo yela bino eza ba blague te ozo mona ngo dire blague ya to mesa biso yo ka ba me songo te ya YouTube ezala kana ka ba loba kana bango te ngana loba ko la batimi soute na sine biso bino ke nazali les grands sacrificateurs motinda mi ya tata nzambe na tango nazwa koloba o naza koloba so bozo na légèreté mingi bakolela mingi bokolela po ete danger ezoyela biso liboso boyoki ngai matondo na bakere matondo balike na bino tokota na kati na mosino ya actualité na biso oyo nzambe atindi biso nalobela bino nini alors esengela biso nyonso toyeba ke mokili eza kobouge mokili eza kobouge mpona kachopa mokili eza kobouge mpona kongo mboka oyo ya yo kongo dantotila eza koningisa mokili oyo nyonso boza komona eza koningisa mokili zoka te eza na rendez-vous un rendez-vous epesami epa na biso na mboka bankoko na biso rendez-vous epesami ya bitumba monene la grande guerre oyo ezo se préparer mais na kati ya mboko ya biso mboko ya bankoko na yo lelo za distrait kokamwa ebisaki bino ke bitumba ekoya vers 2030 2050 oyo sécheresse ekokota na mokili toloba yango plus de 10 ans eleka mais nazongeli bino yango kaka sécheresse ekokota na mokili mai ekokauka mingi mai ekotikala na cuvette centrale chez vous ekotikala kaka na mboko ya bankoko no Congo na cuvette centrale wana mobimba Congo royaume Congo mpona nini ekotikala est-ce que vous comprenez ou pas mai ekokauka mais mai propre mai ya solo ekotikala kaka na cuvette centrale na Congo. Alors bitumbo toza koya nango o bazoyela biso yango ezali po ete babotola biso mboka po bango bayebi ke bango bayebi mais bino boza kati ya distraction bazo distraire bino tout ce que bazolobela bino eza bakati ya distraction ya aire ya poisson ya mensonge vérité nazoloba bakolobela bino yango te vérité nazoloba oyo ezala na tv ya Kinshasa ezala na tv ya Gabon ezala na tv ya Angola ezala na tv ya Congo mobimba wana bakolobelaka bino jamais mais nazobimisela bino yango oyo nzambe alobi lobela bandeko na yo nous sommes en danger et nous sommes au point du non-retour et tozonga nsima te toza kokende na wapi tokokende na bitumba la guerre inévitable la grande guerre oyo ezoya. Alors bato bazoyela biso guerre base positionner na 4 coins ya Congo bavandi na Gabon bavandi na Rwanda bavandi na 4 coins ya Congo baza se positionner bakomemaka bibundeli nyonso ezali misuku bakoti na kati ya Congo
o besoin ko mona boyoka lelo tokola tokobisa bino lelo ezali ya ba blague te ezali ya solo bitumba armement lourde nyonso ya mokili rendez-vous nango epesami na Congo chez vous. Mais dans l'autre temps, ce sont les mêmes gens, on va se distraire bino. Va distraire biso na ndenge nini, oyi ba memela biso ka bakta na distraction, on va bengaka la religion. Va distraire biso na religion na libera bena biloko mibale. Religion na politique. Des choses wana bango ba préparer kango bien ki ba okanga biso kleboa na biloko mibale et ba ozoba parmi bande ko na biso moko, on va bana ko utiliser bango pour na ko compter ko endormir biso. Et c'est important boye bango. Ya solo bandeko oyo ba bandeko ebele ba yebaka te entendre ba te émission ezali bo bengaka bandeko na bino mingi ndeko bengaka bengi ndeko lande monsieur bande ndeko yoka makambo oyo po makambo oyo esengeli na ye moko ayoka yango mutu mosusu alobela ye te yoka benga bandeko na yo nyonso yesa bango ndeko boyana ndeko lande siko ozali landa papa sayala azoloba eza important eza très important. Na lobeli bino ba mboka ebele o na kati ya monde ezalaki ya bango te bakende kobotola yango na makasi. Amerike ezalaki ya bango te babotola Amerike ekoma ya bango. Natangi bino ba mboka ebele ba Australie ba nini nakei même koexplike bino même o boyokaka Israel ezalaki ya bango te. Palestine boma bato manani ba sioniste. C'est ces sionistes oyo boza koyoka bango nde bazali ba camarade ya Tshilombo. Bana mama Congo. Est-ce que vous comprendre yango? Eza blague te. Donc tout le monde tozo lebela bino lelo on est jamais lelo benga ba ndeko ndeko yoka makambo yo. Eza très important pour na yo et pour l'avenir ya bana no ya libota mobimba. Voilà les ennemis sionistes, je viens de dire, je viens de vous dire ça que Bazali positionné dans 4 coins Congo, va se préparer qui est là dans 4 Congo, ils sont déjà là. Pourquoi? Oui, parce que dans la guerre, il y a ma promesse, ma prophétie, et le là qui bango, et prépara bango, que bitumba ya suka, il faut que le bunda yango na 4 ya Congo. Oh, bino bozaki diba. Vous êtes dans la distraction. Vous évitez. Voilà, qu'est-ce qui se prépare? Voilà, nous sommes se préparer pour nous arracher nos sols. Arracher ma belle na biso. Comment ma belle? Se préparer, oui, il faut y a la guerre. Il y a déjà un armement. Nous avons 4 coins à Congo s'installer, prêt à se battre. Mais il y a une distraction. Ce qui est makamo que tout le même bata gouvernement, tout le même besoin la Kinshasa ke bo yabi ke tout besoin la biso ke bazala kati na biso ba makambo ba ka ndenge wana bana kalate et sala kanini biso sto kufa na biso kalate mais muye mutala bosa kolela. Alors ça kufa le kala non so se que non pas ce genre zambe bikisanga na passe oh yo le boso kufa no kalate so ba bikisa na passe ni po ndiba o kufa na bana kala. C'est ça les dangers. Alors, malheureusement, que nous sommes distraits dans nous sommes les Kanakati, comme distraits par la politique et la religion, disons distraits pour bango ba continuer plan na bango, yakinango kosala na kati na ekolo Congo, biso tsali na kati na distraction. Comment sortir na kati na distraction wana? C'est par des émissions comme ça, obisa ndeko. Il y a les bosses za mabe. Bon, so mo impossible avec comment ba ko trabiso mboka ndenge na zone bila pesa l'exemple que na bande ya Gaza wana Israël wana boko mona ezaki mboka na bango te yaki mboka ba palestinien ba boma bango ba efasa bango nyonso batikala na mboka ba bengi Israël eza mboka na bango te. Par exemple pesa ba mboka belé ba Australie États-Unis obimba bo mona que États-Unis d'Amérique Amérique ezalaki ya bango te ezalaki européen occidentaux bakenda nde kokende kuna après avoir kobotola mboka wana na bendien ezalaki ya bango te bino boyebi na bino te bandeko ebele soko bango eza masolo c'est ça baza na kati ya distraction
Voilà, mes chers compatriotes, ben à Congo, na yepona ko alerter bino. Attention, attention. Mais matondo ba ker na bino, matondo ba ker na bino, matondo ba like na bino, ba like ba ker na os tenir nango. Ya solo pote ba nunguna, ba bloquer bisote ba tango ngo mona gal. Twa ba bandier et comme to kata to bandela susu. Ba ker, ba like na la besoin nango pour essayer défendre émission na biso. Matondo na bino. Alors, nous sommes au point du non-retour. Ce point du non-retour est à nini. Tokei, moi, toujours à sima exact. Toujours à sima wat. Toujours à sima na temps ya poisson exact. Toujours à sima que to boye bitumba exact. Na devela ki bina ngona kebisi ni ko benemi ya biso benemi ya Congo. Benemi ya Congo ba se préparer ki banda kala. Quand bisa bino makambo ya Ukraine. Regardez bien dans le rétroviseur. Si vous avez la guerre de l'Ukraine, vous avez la miniature. Congo est en miniature. Malobananga nous a toujours des amis que Malobananga inganga. Congo miniature. Batwanji bakite tubaniko kende nango na position que oh makamu nyoso armement nyoso o ezaki na kati na Ukraine et se retrouver wa na kati na Congo. Et comme na Congo bituma na Ukraine wabundite. Mais armement na nyonso ya bango bakendeki nango na Ukraine ekomi na Congo bokamote ezali koya. Voilà bandeko ya solo bandeko guerre ezali koya, on ne peut pas reculer. Moi tozonga sima na bitumba oyo ezoyela biso ezate. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Il faut se préparer pour se battre. Il faut se préparer pour to bunda bitumba oyo. Ko se préparer ndenge nini? Ko se préparer na mitura biso, ko se préparer physiquement. Ce qui va nous dire que biso tozali préparé et toyebi que baza komi lenge la pote ba la biso bitumba et kozala malamu. Mais ce qui biso moko tala kata ya distraction et bango ba yebi que jusque là tozala kata ya distraction. Ba yebi à tout moment ba ko distraire biso, ndenge basi ba distraire biso ba ko surprendre biso. À tout moment ba ko surprendre biso et to bani ko ganga kolela. Et c'est le moment. Alors, c'est le moment, qu'est-ce que nous devons faire dans la toujours que les sibino que le monde a bouger, Makamounio a bouger, alors Biso Tozali va consterner numéro 1 à Makambu Oina Koloba Congo dans le numéro 1. Parce que Bango, selon prophétie na Bango, qu'il faut vendre, il y a souka na Bango ko vanda et Rosala na Mboka Congo. Et si quand il y a minerai nyonso ya roi Salomon, selon Bango, atika ki yango na Congo. Oyo batuti bazana promesse que il faut to moto la mboka wana na maboko ba inutile ngai na yo. Selon Bango, nous sommes des inutiles. Selon les occidentaux aussi, nous sommes des inutiles parce qu'on comprend rien de tout. Tant on a qu'on va musu dozo a makona bino wana ya ko yoka da tika makoma pam nana wana ndule na ngata yo musique na ngaya ya nzambe te bokolela boyoka o no ko c'est très important. Alors, mes chers amis, pour Nanini, nous se préparer na yango. Bolanda. Comment on peut se préparer pour être tout ça content? Parce que minele, bayebaki, tant bayaki na mboka na biso, bayebaki puissance pour ezaki na bankoko na biso. Bayebaki yango que nos divinités baki makasi spirituellement. Alors, basaki tout, ba arracher bango par la force. C'est par la force ba arracher bango spiritualité na bango. Par la force ma botola ki bango spiritualité na bango et kenda ki pa ebele. Mais sikoyo plus de 8 siècles et si et sengeli biso to récupérer spiritualité na biso, to récupérer force na biso, bokasi na biso. Ndenge nini ya koluka kozala na connexion avec nos divinités. C'est ce qu'ils attendent de nous. Ba divinité na biso bazo zela na biso. Oyo nouvelle connexion, oh biso to nouvelle connexion pour savoir que non pour biso dans la carte connexion. Ngai na ko lobawa na zaka na carte connexion na bango. Mais bile la carte bino vous avez la connexion na bango te. Vous avez perdu dans la nature parce que vous yebite à quel moment faut to benga bango. À quel moment faut to sa bango makam. Vous yebite. Ni na carte nous ba yebite. Que il faut solo la bango. Il faut benga bango. Faut yebisa bango makam ba yebite vous yebite. Voilà contact na bakoko na bino wana te. Pona nini? Basala tout ba arracher bino yango, ba remplacer bino pana na o ba benga die. Die wana ana yebi bino te. Ako yoka bino te. Azali o ya bango ba yaki na ye na banda bankoko na biso po ete ba enveigler biso, ba endormir biso, ba distraire biso po ete nzambe wana ako yoka biso te. Azali nzamba ba sioniste.
o ba créaki ba ke ko kabola yele mukiriso le mono to pesa ba be la nzambe ya biso nzambe ya biso ko yoka bango te e biso to zala na likolo na bango yango ba bengaki suprématie yango ba bengaki domination o ba bengi hégémonie occidentale. Vous avez compris? Alors, je vais revenir là-dessus. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Toluka connexion. Connexion na ba divinité na biso. Connexion ezanini. Toluka bango. Tobelela bango. Tobenga bango. Bankoko na biso. Bitumba yango yo. Bino bitumba botika ki yango. Mais biso c'est de découvrir que bato bomaki bino. Ba même bato. Oh bazana biso bikama. Qu'est-ce que nous devons faire? Tout sur na bango. Et bazana contact na biso. Voilà cette connexion. Oh, tout ça, on biso na bango po. Na moment où nous moko zana tarabo imaginer. Congo, moko na biso, mais tout dépendre de l'américain, tout dépendre de la touti. Ba va dominer biso. Bazu kaka bazu bana ya Congo. Biso moko ba be na Congo ba bantu. Ba touti ba beli ko ba nilotique bazo manipuler biso. Ba manipuler biso ba bobi plus de 20 millions de Congolais. Et aujourd'hui, on a tango yo kaka ba be na Congo bazana contact na batuti. C'est même ben na Congo ba bomela bango bandeko comme Félix to numéro 1 totanga komo na Félix azana contact na bango que non bon bango lisusu te nga bo pisaka ka mbongo nga bo pisaka mbongo mabele lingi na ngango te na lingi na nga ba milimo na bango te bonjo milimo na bango ba am na bango bonjo mabele nga bo pisaka mbongo bo tsela ka tapis rouge na tambola kana mataka na dendaka. Voilà la situation que nous traversons maintenant au Congo. Maintenant, nous allons faciliter encore. On va continuer à détruire Calaiserai. C'est tipo. Tipo de moto. Ateka qui me soit. Mais maintenant, tipo n'est pas là. Tipo est dans le Congo. Mais c'est Félix qui est là. C'est Mouyembe qui est là. C'est l'autre moment. Il y a un docteur na biso. On va travailler avec Bango. Ce sont des pasteurs. Ce sont des évêques. Ce sont des imams. Livrer auprès de Mindele. Soit disant que oui, bazana kate ba loge na bango. Bana kata franc-maçonnerie, baza obligé bazwa mais limo bandeko na bango ba livrer ka bango lokola ndenge musala au tipo oyo arabe abandeki ko sala. Est-ce que vous comprenez là? Est-ce que vous avez bien compris ça? Ils sont très contents que Baza présenté sur le sol Congo, mais ils travaillent comme Léopold Abaneko sans la distance avec Pesandema et on peut avoir une stratégie à Léopold Deno. Tant qu'elle est sur la Congo, ba missionnaire Baza, tout ba missionnaire ba Indo. Ba on va film ba beta bandeko na bango. Ba on va mbeli ba kata bandeko na bango maboko. Et les missionnaires sont là, les pasteurs sont là, les évêques sont là, les moines sont là, les imams sont là. Au service occidentaux. Ndenge tipo abaneko sala bango baza ko sala. Ils n'ont même pas honte. Pour essayer bango que non, comme tu es là, on te donne le pouvoir, on a quatre loges la biso, on te supporte, allez continuer. Amène-nous les armes. Yela biso ba ama bandeko na bino. Yela biso makila bandeko na bino. Tout ça d'accord nango. Pesa biso makila po makila ya biso zali cher. Makila ya yo bantu, ya yo muntu. Ezali yango ba vivaka na yango bato ba vivaka na makila na biso et alors bato bazo livrer bango makila wana ezali bato bino bozo kena olanda bango na politique bato bino bozo kena olanda bango na religion bango bazo kopesa bango makila ya bandeko na bino en 21e siècle et en plus les gens continuent avec ça à l'ère du verso. Bolandinga très bien matondo. Voilà mes chers amis, alors aujourd'hui basala qui est fort va déconnecter biso na banko kona biso tozo yena bino poete tozo ngisa bino avec notre divinité to luka koyeba bango et bango ne va protéger biso spirituellement. C'est ce qu'on appelle spiritualité ango wana. Bango bayebi biso tango benge oh ngai ndeko na bino otangi komo na mboka koko do wana yoki mais lero bengi na Saint Matthieu existate prière ne que dans le parc. Babengi kuna kono babenga na bandoki babenga milimo mabe kota kindege nini
Et quand il n'y a pas un mouton, il faut y avoir tout d'abord, et quand il y a un côté sakiango, est-ce que c'est les Kambobanko qu'on a yé? Est-ce que c'est les milimo moko, il y a parents naye, bazalaki nango po, non se fout à makana, c'est karma. Si on y a bien moto et car, non, allez, tu es le matin, on a prié ton bengal, et ok, nakate. Voilà, nous avons ce qu'on va secret. Et kokende parce que moto yo asalaki milimo atikaki milimo wana na kati na nzoto na oyebi yango te boyebi yango te ezokende mamusu le père en fils ezokende ela na kati ya libota na bango. Donc il faut ye moko na libota na ye aluka koyeba bankoko na ye oyo basalaki mabe wana oyo babukaki mabe wana bankoko ne wana abelela bango po ete balongola ye na kati ya mokambo wana. Merci pour la compréhension. Allez, ok. Voilà, les autres sont puissants aujourd'hui parce que Bazana Katina contact dans Banco na bango, biso dans contact dans Banco na biso tendengene. Bah les autres c'est qui? Les autres, les autres qu'on parlait des Chinois. Bah Chinois Bazana Poros, bah c'est la ronde ngene. Bah ndeko tout na bateau Bazana Katina point matadi. Oh bah ça là qui point matadi bah japonais. Bah on savait ma kango sala. Les Japonais invoquaient leur esprit la nuit. Pour na basala pon wana na butu boyeba na moi boyeba moni ah basala kango mais comment oui basala mamsono to sala na butu na moi te pour na nini parce que bazaki na contact na bazana contact na divinité na bango o bazoko invoquer bazoko ya bazoko sala bango e musala makamu salami bandako mingi ba building mingi o bomona kawa bazana contact na bakoko na bango wana ba divinité na bango mais biso tozana ngote tozo kokate. Non, non, voilà makambo akala. Non, non, voilà contact avec les morts makambo akala. Ne suivez pas ça. Bako c'est bino. Bako ça biso pour être tous à la zéro. Pour être bamba côté pour dominer ce biso. Voilà. Ezaki une bonne guerre pour être baso biso. Et ça continue jusqu'à présent. Beaucoup parmi nous, bazana kati na bobungi wana. Merci pour la compréhension parce que tout à l'heure, na kati boye biango kelelo na kati mo kininga zo tambola ba chinois so ba sali bo ah ba chinois ba salaka et na mboka la bango ba sali ndenge nini te bazana kibokoko na bango ndenge ba sali la kana butu ndenge ba tongaka ndenge ba sala bino bozo comme ba sali avion ndenge ba sala bote bazana contact na bango ba divinité na bango le biso tona a contacter le retour comme on a en Afrique toke en Afrique. Bon, mon exemple, on peut savoir, toke pas Traoré, toke pas ba PAS. Ils ont compris cette histoire que je vous dis là. C'est important, Bandeko. On a besoin de la très important. Le pays de AS, et pas ba Traoré, ba comprendre en ba comme que belle la ba koko ya bango. Bomoni, oh, comment à moins de 3 ans, 4 ans, le lot, bah comment fabriquer Mituka, bah comment fabriquer l'avion, bah comment fabriquer la drone, et bah comment vous fabriquer boy, comment vous ça boy, mais bisous vous allez dans la matière nuance sur la Congo, mais tu es incapable, il y a au sala, même Mundu qui a pamba, même les sas mort à pamba, même le vélo, tu es incapable, pour nanine, tu as bloqué. Tu as bloqué ton contact, Mayele était intelligence, diplôme à l'université. Oh non, c'est lui parce qu'il est professeur d'université, on va le mettre là-bas, comme ça qu'il est dans la recherche, comme ça, zéro, pour ça, rien. Bon, il va bien, retenir yango. Zéro, avec tous les diplômes basés yango, bah, ça là, rien. Parce que Bissot Moko, tu as éloigné, tu as déconnecté. Na bankoko ya biso na ba divinité na biso na nzambe ya Congo tu as déconnecté attaque au belé na biso to ko sala rien to lukanan ko se consulter ya on a pesa ka faute mingi na ba chef coutumier na ba notable bon biso ça va chef biso ça va notable biso ça ba titre belé ba pesa ka na bi no ba zéro na ngolo ka bango soutenir bango baza bango mde bato ba tipo pour bazoza pouvoir na bango kibongoko na bango baaki no pesa pouvoir na bango epai bapaya e bapaya ngo bapesi ye mbongo 2005 balibikala zobo asepe na 5000 topesi ye te bapesi nga pouvoir apesi nga pouvoir nga napesi ye bapapier je crois que bozolanda nga na bokebi nyonso eza très important que toyeba tata nzambe yo to contrôle
tata nzambe to contrôle nzambe tata au contrôle na oyo so leka na Congo bakoko na biso baza au contrôle na nyonso bokanza babosana te po ete bango babundaki na 58 59 babundaki bayebi babimisaki bato mibale soki misato kaka mikuse e bakimisaki mindele mais mpo na nini na biso déjà se pose des questions mpo na nini bazosala yango te mpo na bazobimisa bango te mpo na epoke wana babimisaki bango babenganaki mondele bazoyebake bazoluka bayebe po mondele wana ayebaki avant ya kozonga asalaki effort aye na religion aye na politique ya makasi na religion makasi aye na biloko baeliminati na barompoint nyonso aplace ali mbala bakobengana biso te baprésident ese bozoko makambo nani boyoka te balobaki ke mbala oyo bakobengana biso te mpo babengana biso te tokomela bango ya religion tokozwaka bandeko na bango tokomisa bango bagrand pasteur bagrand bishop bagrand évêque bagrand bacardinaux tokomisa bango batitre minene et ce sont bandeko na banotekela bango banotekela biso secret na bango to bonokangaka bango kaka koenveigle bango koendormir bango kodistraire bango et là tozokona c'est une bonne guerre. Comment s'en sortir? Tout le moyen to bima na kati loko yango nazozongela toujours la faute à tous ces chefs coutumiers mwami oyo aza mwami kuna azali musulman azali chef coutumier kuna azali protestant aza chef coutumier kuna azali catholique chrétien même cher tout l'autre azali chef coutumier ye wana nati costume kabaka ta costume atie wana na sapato na ni tout ça allez to vana to fukama to sambela to belela et je vous salue Marie to bel to stenga chapelle donc vous êtes des malades, vous êtes des malades. Voilà. Nakanisi, chacun de vous à comprendre en gros. Alors je dis, il n'y a plus de recul. Tozonga simate, ngaina bino, tozonga simate. Et puis, na osenga matondo papa, tata nzambe, ako salama kamusi azo sali dia mingi, na kati na biso, pote azonga, a freiner bango, a mortir bango. Oye ngako bundama na Congo. Guerre ngako bundama na Congo, baza déjà morti. Baza morti karibu moni, ozo leka, eleka ki na Pakistan, na Inde, et koleka na kati na Iran, comment on appelle ça encore, Iran après, et leki na kati na Ukraine, bozoko mona be tapo nyonso, oyo ba yeba kite ba satanda kite, allez, ba tche bango na guerre, tieko koma na kati na Israël, na Iran, nyonso wana tata. Nzambe tata moto alobi na kwa mortir bango, et a mortir bango, asisi bango makasi. Et ben bango, pona bango, tiki bazanango, bazo se préparer car non, biso kaka la guerre, il n'y a pas autre chose. Il faut se justifier que non, tu échoué parce qu'il y a eu la guerre. Eh ben, il y a une guerre à longa tenir, ça bino déjà, en image, on a tché la cabine yango, ta on a tchaka la image, la cantine a tchaka, pour être que, oh bon, soit on a ndenge, ceux qui boli, c'est la ondenge nini, mais la singa, pour être benga, et bet, moko na ye, na motu na ye, aye, ba, rappel ko traduire, on a bana na yeke, message, motu na rata, bana, batu na bana, bande, comme ceux que non, ah, message, papa, c'est raté, et d'une qu'on le banini, bon, comprendre l'explication, en gros, ce qu'on comprend de te, oh, tout le motu na po ete bande, ba, que oui, et l'incon le boye, et après, il vous permettre bisoto lukakoyeba, bosolo, nakati, namakambu nyonso. Ce ne sont pas les hommes blancs qui vont diriger le monde. Ce sera les femmes, les personnes de couleur, et les hommes blancs vont connaître des temps difficiles. C'est comme les dinosaures. Un jour, ils vont disparaître. Et les dinosaures, quand ils ont disparu, leur cri était très fort et très agressif. C'est ce qui se passe avec les mâles blancs, riches et en colère qui dirigent cette planète aujourd'hui. Leurs jours sont comptés. Merci. Les jours sont comptés. Et bah yebi ango. Bango ba yebi ango que nous collaborons compter comme un dinosaure. Il faut pas kende. Mais bah boy na zo ngela bile comme na zonge la kango tout le temps. Ils appellent la boy mangongi ba yo karaté. Les jours sont comptés. Bah yebi que leurs jours sont comptés bah yebi ango parce que zo ba anglais. Ayebi américain. Ayebi que ba jour na bongo za compter. Mais yebi ka ko kende ye mon côté. Il faut partir avec des ignorants. Des idiots parmi nous, des inutiles parmi nous. Il faut pas qu'il y ait un bango. Yango zomu bazo sa ba grimace la guerre par procuration. Bazo mema. Pesa biso batwana. Ali yaka nango guerre ye na Congo. Ezo ya. Car maintenant bazo mema mindu ki ba kosa na Congo, biso moko ba be na Congo. Ba bantu.
les dirigeants les élites bantu batoza la base que oui nous-mêmes bisomo auto facilité ba titu rwandais. Ah papa ngai na lobaka na ngai o yokaki malamu o yokaki te abone ko yoka e kozala kaka malamu pa e kati na ye poete na tango ba ko tuna e pa ya libota na e pa ya bana ko bande ko na e ba ko tule papa asko ye ba ki makambo a te papa ngana ye ba ki to e ba ki te bon ba ndeko mususu o papa sala ba ndeko lobo yo landaki o landaki te a e kozala passe mingi pona yo. Allez na ke musika 35 minutes mes frères mes sœurs pona le bino makambo qui très important que ozolanda sikoyo. C'est ça. Allez tokei na oza koleka sikoyo na kati na Congo dans totila eloko nini ezali kosalama na kati na Congo la totila la distraction ngala ko benga ngo la distraction ngo oyo baza ko composer po ete na moment difficile o mokili eza kotambola très mal il faut ba créer distraction pour na ba distraire biso po ete toza kozozanga koyeba. Allez suivez. Distraction. Voilà, mes chers amis, procès Nani Yamutamba. Procès Mutamba, bamoni le bon moment pour revenir nango, distraction. Bon nango te, na tchelbi nango, c'est la distraction. Ba yebi ke makama minene zoko ya, oh bango va créer, na se bino ke ah bokeba, bomoni titre na ti. Félix a keneko signer la paix, toi keneko signer un nouveau front. Na se bino que Félix a fongoli front, bato ndiba kiti. Baso mon na légèreté, na bakina mission et bien Félix a fongoli un nouveau front. Ba muso bazwa ki on dirait blague. Mais na expliquer bilango, o nouveau front o Félix a keko fongola. A fongoli nouveau front pour être ayebike batindi ye sport ba kota minduki bibundeli ndenge na ndenge ba se positionner na 4 points ya Congo. Et voilà Félix na niveau a komeli biso na kati ne kolo Congo oyo tokolo bake nouveau front oyo Félix a fongoli toko tala ndenge nini ako servir banguna la biso poete pona bango ezali objectif bazwa Congo na maboko na bango et voilà Félix azali na katina bobungi na katina ngo. Alors bande ko bana somme kolo Congo, il y a plus rien à faire. Tozana bitumba to contient bitumba to ko le bino eza ko continuer tina suka nango ti ba kotiza no se sengela ki ba kotisa na katina kolo Congo o ko bundeli to ko le bino ngo eza ko le kawana. Et alors oyo bande côté sa bino ba bato yo ba bella ba sioniste ba kolo makambo ba sioniste o bino benga ba juif ba sioniste bango bato baza à l'origine makambo tout bango bato baza utiliser Félix Antoine Tshilombo et nos frères nos amis Kombe na Congo baza utiliser bango pour nani parce que ba yebi ke bango baza comme ba facilitateur nena ba benge kala facilitateur et voilà terme ngo ezaki bien choisi que Félix aza facilitateur pour être affaire balkaniser Congo pour être affaire exterminer ba be na Congo ba race bantu azali bien placé pour te servir bango. Voilà rôle au Félix Azoko Sala. Mais ne sais bien que banga te to banga te solo nzambe tata zo contrôle na nyoso ezali koloba pour te asa bango amortir bango ba vitesse bazalaki nango ba perdre vitesse na bango pour te ya solo nzambe tata mokeli ya Congo mabele wana sa ye azali jako beta bango fimbu ya kekele vuluski bango ako beta bango fimbu ya kekele. Alors dans ce cas, vous bangate que non, ah papa c'est le to bangate le croiser ma boko non, moko la biso doit travailler, doit se préparer. Chacun de nous doit se préparer pour la guerre. Il faut être prêt na bitumba. À tout moment, il faut être prêt. Que bitumba ko na buto na moi. Okoyeba ndenge niko kimate, mais okoyeba ndenge niko bunda. Parce que kima solution de côté mon kima musas pe go beto côté ko kima oleli. Donc voilà, et c'est très important que Congo te défendre Congo o nyonso Félix a quoi ici Congo na kati na piège.
piège oyo batie Félix ne basolisa ki Félix po ete accomplir mission na bango po bapresenta ki bonheur nyonso ndenge bapresenta ki oyo toyoka na mwa histoire biblique soki Judas bapresentaki ye non oza mbongo oza nyonso pesa biso moto no wana. Et textuellement ce qui se passe actuellement avec Félix azwaki bapromesse te bapesaki babongo bapesaki batitre honorifique honneur nyonso po ete akweyisa Congo esika ke me nakosi bino te lokuta na ye bazokwela kati na confusion divine. La confusion divine ont frappé bango déjà que esika bazali susu moya koloba exact. Mes chers amis, to continue na kati ya grand dossier na biso du jour, to continue na kati la situation au nord Kivu, au sud Kivu, et loko nini ezali koleka kuna, mais to kena nous na kati na ba politique, oyo ba parlementaire, o baza na kati na Kinshasa, baza koloba nini par rapport ya situation oyo eza koleka na kati na mboka na biso Congo. Après to kotana ba image. Honorable Président, de me permettre de m'associer à vous. Mon attitude liée à la situation actuelle me pousse à vous prier de me donner 2 petites minutes. Je présente mes condoléances à toutes les familles liées aux 6000 morts tombés à Goma dans cette agression depuis le 24 jusqu'au 28 janvier 2025. Honorable Président, il y a une menace de couvre-feu répressif des jeunes qui sont imposés de s'enrôler de force dans l'armée de la rébellion. Ça se dit à Goma. Honorable Président, les militaires et les Ouazalendo, qui étaient à la MONUSCO et d'autres sont encore là, meurent de faim, de maladie, de dépression, parce que les agresseurs menacent d'attaquer le camp. Vous êtes informés? Les agresseurs menacent aussi de déporter ces militaires vers les camps de concentration. Voilà. Ces rapports étaient donnés dans le Parlement. Est-ce que Félix était au courant de ces rapports, oui ou non? Et depuis là, est-ce que Torbenga Bango va rebelle? Ou Torbenga Bango va nani? Pour être Congo, Mboka Nabiso Congo, tu as vu que Congo est allé entièreté à la province de Nyos. Mais le lot, déjà, Bunagana, plus de 3-4 ans, Bunagana et Kenda Nango. Goma, qu'on s'attendait même pas, Goma, aujourd'hui, on parle, Goma, Bukavu, et Zana Maboko, il y a soi-disant des rebelles. Na Kinshasa, il y a un silence radio. Non, mais pourquoi ce silence? Pour par rapport aux news, et bien, on peut s'en battre kala. Na zong, c'est une image pour comprendre que non, Tatawana, Aza au courant de news, mais Aza complice. Félix est au courant de tout ce qui se passe là na kati ya Est, ya Congo, mais azana choix parce que bandeli azalaki na kati ya Jewana avec les ennemis. Et alors, la situation du jour, c'est quoi na kati na Nord Kivu comme la Sud Kivu? Mes chers amis, ba troupe, voilà très bien. Peut-être de l'information, nous avons qu'on a besoin na kati na bitumba, ya rosaganate, mais vraiment to limbisaye, mais ba pesa information nyoso peut-être na pesa bino yango lilo. Alors, on a quand même sokaza libéré, tout mécanique côté la ye, sokaza libéré, bolimbisi, voilà, bolimbisi vraiment. Donc, moi, été azana kaka na katina bitumba kuna. Bon, alors, totalement, nous avons une image, oyo, à télévision comme ça, nous allons commenter avec vous ensemble. Allez, c'est parti. Hapa sasa tunaanza kuvutana na M23 leo ikiwa siku ya ine, leo ikiwa siku ya pili mwezi wa 7 tarehe 8 ya mwezi wa 7, kundi la kijeshi IDPCU ya Simba za Milimani inaanza kupigana na adui na M23. Njoo ile tunapenda tuangalie jinsi tunaweza kuwamenya. Mpiga kule ngambo, maombi, hakikisha adui akisikie bien. Okay, ngambo ile hakikisha adui adui kimbia. Leo ni leo kabisa, inabidi kupigana kwa sasa hivi.
simba za milimani iko na gongea wale M23. Unasikia mambo jitu yanaendelea, mambo yanaendelea. Msikilize, maadui wanaanza kujigamba kuja hapa ambayo leo tutapigana mpaka tugomboe aeroport ya Kavumu, hata kama wamekuwa na mercenaires wako plus de 500 militaires na mercenaires hapa mplantation ambao leo siku ya pili tunajihakikisha kabisa, tunahakikisha lakini kitu ambayo inapata kufanyika ni huko ngambo ya government kufanya iwezekanavyo kusudi labda tuendelee kujikamilisha kwa maadui na kuwapiga. Watuletee munition mingi, sababu munition itakuwa chanzo ya kutoka. Ya pili, arme d'appui hatuna, na ile yote itapeleka adui amekisha kujiandaa vizuri sana na ile voilà bandeko bana some kolo Kongo ya solo bitumba toza na kati na bitumba bandeko bazali ko bunda kuna na kati na front na kanisi toza ko landa bloke binyoso. Bonjour groupe ya chaîne Wazalendo Patrie et la mort. Sisi ni wazalendo wa Nord Kivu, territoire de Rutshuru, chefferie de Mwisha. Ni wazalendo, tunashukuru kwa mchango kemu tutumia shene ya wazalendo. Hapa ni wajeshi wa wazalendo wanapiga shukurani kwa mchango mlio watumia. Kwa sababu kemu mlio watumia kabisa, hapa ndio unakawapatia. Voilà bandeko kuna bazali na kati na front bazali ko bunda kuna na bandeko msuku tunavutana na M23. Voilà, Leo ikiwa siku ya na kanisi leo ikiwa siku ya ine, leo ikiwa siku ya pipi. Voilà bandeko bitumba ezali ko continuer kuna. Voilà toya siko t'expliquer bino la situation oyo ezali koleka, la situation du jour oyo ezali koleka na kati na Sud Kivu. Na kati na Sud Kivu, on vous a dit que après les accords, est-ce que les accords là basinaki ezalaki bakosaki biso te ezalaki bafomu susu e bakosaki biso ke accord ya paix po banda basini yango avant me basini yango bitumba ezalaki. Après les signatures bitumba ezo continuer. Qu'est-ce qui ne va pas? Après, parce que yoki tata trêve à un jour, un jour, oh ben non, tu peux ça, de ton bundate, wana, yaki na volonté à bana na biso, oh toko belela, les maï, oh ba boye ki non, bana na biso, basanan d'examen, oh bazraki nango, basaraki. Mais le reste, ba bundaka, mi colonios. Donc, l'ennemi a kangi ma bon côté, l'ennemi a zako kote sa ba troupe nae, l'ennemi a zako ya toujours na ba matos nae pote a bunsa na katine kolo Congo. Donc, front oil dans le balaki bino, effectivement, front wana eza déjà yako fongoma, eva, et pas ya Félix Antoine Tshilombo, c'est pas pour rien, bon monaki, ba bataillon mususu, ba eko kota mususu, po ete ba fongola, front ya sika, na kanito alerte ki bino. Alors, et là, on est déjà collé à la carte de Congo. Suivez-moi, mes chers amis. Ce qui se passe là-bas, à la carte de Congo, l'ennemi est là, bien positionné. Na 4 coins à Congo. Bon, le bâtiment qui est toujours dans le nord, dans le sud, Kivu, Kaka, T. Mais dans 4 coins du Congo, ils sont là. Bon, bon, remarquez, na yoka quitté, na lobby, na 4 coins à Congo, bazali. Mais bazo, c'est là, le moment opportun, que oui, va déclencher na coin wana. Va déclencher na coin wana. Donc, bazako c'est là. Basi va kota banda kala. Et là, la facilité bango, c'est la FARDC, côté, et c'est là qui armée infiltration. FARDC na gouvernement congolais, oyo, Félix Antoine Tshilombo, a facilité bango, bacha ba base na bango banda kala. Et bon, baneko yoka. Obi tumbezali na plateau, ya bateke oyo ezali na Fatundu oyo ezali na Inongo oyo ezalaki po te base positionner et bazali bien positionné na ba ferme nyonso na ba compte même na kati ya ba Congo na Congo central, ils sont là bien positionnés. Oyo alobi ke ayoki te nazolobela bino sikoyo. Alors aujourd'hui tokaki ke bato wana bakendaki basoda wana batroupe bakendaki na kati ya nini. Est-ce que c'était pour désarmer
nos amis Maï Maï ou peut-être va chasser M23. Deux questions. Bah, qui ko chasser, ko désarmer, Bananabiso, to bah, qui peut-être va chasser M23 AFC. Voilà la grande question. Et alors, du côté M23 AFC, toujours information, Batindele Bisso, information que il y a solo na katina bele ko le Congo, situation ezali ezo leka ezali ya ko sakana ngote parce que ba soda ba kotisi baza ko ya toujours avec des armes na katina bele ko le Congo ya ko sakana te. Alors, M23 a eu qu'on recevoir matériel et belé depuis hier. Va recevoir Minduki et outils toyebite et outils wap et outils car toujours dans le pays où il y a Mindele outils pas na bango bazu ba hélicoptère d'attaque comme commandant qui a eu belé 60 mais va recevoir déjà na kanti 5 ou 10 déjà oyo et côté déjà na kati na Goma ba yamba qui on dit pour ba a besoin il y a aéroport place oyo et le côté travaillant biloko tout yeba ninga ba préparer makambo bon mususu bazo ko yeba te bolanda bien na bokebi nyonso matondo ba ker na bino matondo like na bino parce que là vous êtes informés les autres ne sont pas informés comme ça bino sikon ba kina besoin ko zo tout le bon aéroport na Nord Kivu bazo aéroport ya Goma et comme na boko na bango Goma mobimba boke plusieurs quartiers ya Goma na la ville musuza wana et na boko na bango déjà. Alors ba eko zo susu aéroport ya Kavumu na kati ya Sud Kivu. Et comme la boucle, c'est-à-dire qu'à tout moment, bako kitisa nyonso walingi comme matos nyonso oyo bazo préparer. Donc matos les longwate na Rwanda, ils ont à l'étranger. Nani azotinda matos wana ba matériel wana nyonso na ba avion, hélicoptère d'attaque na mabele wana. On se pose la question. Donc c'est-à-dire que Congo, le gouvernement congolais a déjà perdu l'espace est du Congo. Et ça a été. Donc, il ne contrôle plus rien. Oh, ben, de mettre information, toujours peut sabino yango. Donc, hélicoptère d'attaque Z-10ME et des drones et plus armes lourdes et qui est belé déjà la nuit, il y a lobby, na katina aéroport, il y a Goma. Ils sont déjà sur le terrain. Donc, la grande guerre se prépare, la grande guerre est presque prête. Sur le terrain, na niveau ya Walungu, ni tujui, nani bazwa ki ba oyo banani ba M23 na AFC bazwa ki musuku attaque ya bandeko na biso. Alors l'air bazwa ki attaque ya bandeko na biso ba mai ba attaque ki bango na position na bango bazala ki nango l'air bazwa ko kima na ba village ba keneki nango bazo côté bazwa ko kima ba bomi 70 civils 70 civils innocents ba bomi bango na banani na ba M23 na ba AFC ba bomi bandeko na biso 70 ba bomi bango comme ça allez. Donc quand on se bloque le plan d'extermination continue en RDC Congo bah ça va continuer plan na bango il y a extermination. Alors là on se pose la question, ces aventures des accords, oh Félix a mené Congo mobimba, ouais, faire distraire Congo que non on va aller signer des accords pour la paix. Eh ben, c'est pour la paix. Tout ce monde, les talibans, qui derrière Félix, oui, pas signer d'accord. D'accord. Si on monte d'accord, les Américains, Congolais. Parce que les Américains, ils prenaient déjà tout gratuitement. Ils n'avaient pas besoin de signer d'accord pour bénéficier de minerais stratégiques. Donc, c'est là déjà. Rwanda a déjà plus de 30, 40, 50% de minéraux on a juste parce que Goma est dans ma boko nae, Massissi dans ma boko nae, mine nous dans ma boko nae, Bukavu dans ma boko nae. Donc, à gratuitement. À quoi sert que va perdre son temps d'aller signer des accords? Voilà là on a dit que Félix ne perd pas ton temps d'aller signer ces accords. Et non, je vais aller signer. Donc, ça veut dire que Félix était complice. Ayebaki nyonso tuza kolobo ke non asala ki tuka pas distraire biso ke non Félix est là pour la paix alingi paix asema no tandis que à ça teka déjà ezaka une façon de nous distraire que oui
Voilà, tout signe va paix, tout signe qui va corps ya paix, mais voilà, nguna, ni alumi, tout cela, 90 jours. Pour être ceux qui va respecter, va attaquer bango. C'est du mensonge. C'est du mensonge, mes chers amis. Beaucoup moins la table, ticket la table, 10 ans, te coûte, c'est pour la coûte le bon, mais comme tu tirer le 10 ans. Continue à faire des aventures. Donc, alors qu'on est au salon d'aventure, oui, mais tout cela, 3 mois. Tout cela, 90 jours. Beaucoup moins. Tout cela, 90 jours. À la moindre escarmouche, beaucoup moins. Et l'Amérique, l'Allemagne de l'Afrique, de promesses. Donc, c'est-à-dire que 90 jours, écoute sur le cadre de ma promesse. Est-ce que nous sommes toujours battus? Oyo bakoyeba bakozala responsable na kati ya vie na bango, na kati ya pays na bango, oyo nzambe apesaki bango, oyo bakoko na bango batikaki bango, pour comprendre que cette histoire oyo tilo bazosala oyo eza grave encore, la haute trahison. C'est la haute trahison, mes frères. Et demain, on va dire que oui, à cette époque-là, on avait des intellectuels qui siégeaient au Parlement, qui siégeaient au Sénat, et bango bayeba kité. C'est ça, non? Parce que nous, on parle, on dénonce. Donc on dénonce chaque jour et devant tout le monde. Vous avez ma vidéo, vous avez partagé ma vidéo. Là, il n'était pas au courant. Tous ces politiciens de l'opposition comme majorité, ils sont au courant, mais ils s'en foutent. Voilà, ils s'en foutent. Et Torben Nani, il y a solo que, oui, ils s'en foutent quoi? Non, 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 ils ont besoin, il y a une tête, ils ont besoin, 15 000, 23 000 $ par mois, tu as besoin de Koyoka, Makamna Bango, Wanate, à Congo, tout ça. Tout ce que tu as le bas, pour la Bango, ils s'en foutent. Ils s'en foutent, tel Bango, te poète, oh, ils ont joie, ils ont mis. Donc la corruption, ils vont recevoir. Alors, lobby, tu retournes dans la bus en Bango, les Tobanko, le Masolo, vous avez qui, wapi. Voilà, mes chers amis, donc ça dit que nous perdons le temps. Toujours perdre le temps, mais attention, ne perdons pas le temps. Devant l'Éternel, devant nos divinités, je ne perds pas mon temps. Nassire Bino, toujours perdre le temps. Oui, parce que beaucoup vont penser que oui, ils perdre le temps. Ne suivez pas combien de personnes l'andakaye. Ah ben, oui, combien de personnes l'andakaye? Moi, je m'en fous. Même 2 personnes, c'est déjà beaucoup. Ce que 2 personnes l'andinga et 2 personnes à partager, et comme déjà 4. 4, voilà, c'est assez. Ce que chaque jour, nous avons 2, 3, 4 personnes pour sauver ma vie, ma âme, na bango, et ça assez pour n'engager. Alors, nous sommes Kokoloba, na kansin ndeko, alingo intervenir, to yamana ndeko. Allô? Ndeko na kansin ndeko akati réseau, ako soko zana besoin ko intervenir, n'hésitez pas, yakal ko benga, ou intervenir oloba, o lingi koloba. Voilà ces aventures automobiles Félix a surtout à la distraction avec les Américains, à plan la bango, moi j'ai déjà averti. Et donc dans ça qui n'a quoi iponaté. Quoi ici inutile, n'a qu'à plan la bango empire Imatuchi a manipulé tout le monde. Et va lui que tété signé accord de paix. Et voilà, plan il y a balkanisation, na plan il y a balkanisation, na extermination des Bantous. Et donc, on continue. C'est le gouvernement congolais à la tête, Félix Antoine Tshilombo, Oyazali, traître numéro 1. Qui est la haute trahison, ou trahir ma belle Kolo Congo, na kansi moko na bino akobo salangote. Mais les Tutsis n'ont pas peur. Bande Kobolanda. Les Tutsis n'ont pas peur de la FARDC. Pour la ligne, c'est tout, ils n'ont pas peur. C'est Félix que non. Nabimisi ba soda nangai, ba soda ba kei kalemi, ba uti kitona, ba kei kalemi, pour être ba kei. Non. Suivez-moi, mes chers amis. C'est très important pour l'anda ou les Tutsis, l'empire et ma Tutsis n'ont pas peur parce que depuis plus de 3 décennies, plus de 30 ans, qu'ils sont là. Ils sont dans notre armée.
l'empire il m'a tout les tout là ba yebi armée congolaise FARDC nyonso lokola na poche na bango bazana ngo bazana Félix na poche na bango bazana comment on appelle ça FARDC na poche na bango donc eloko ko banque sa bango na armée congolaise exact parce qu'il commande c'est bino ba uchu ba uti kitona na le dirigeant ngo muta diriger kitona ezali mututi 100% tout or diriger kitona yemna tire ba soda wana et ba futi bango mieux que ba soda na biso alors ezali j'ai na bango o bango ba tie en place. Alors, tout ce qui banga, tu vas dire que non, tout kokende. Oui, parce qu'il contrôle tout, il contrôle l'armée, il contrôle contrôle l'armée, contrôle le gouvernement, contrôle la présidence. Oui, à Congo, tout tu contrôles tout. Nous avons sabino que non, la FARDC, bon nanda ba talibanté, bon nanda ba bande ko biso ba kasaye wana te, ba bien no hôtel mi tuna bango, ce sont des inutiles. Pour sabino que non, oh oui, ba soda na biso FARDC. Oh, bah, quand on a FARDC, bah, servir, bah, comme cher à Kano. N'entrez pas. En ce moment, n'entrez pas, ne perdons pas le temps de pousser nos amis d'entrer dans la carte FARDC. Oh, ils ont ma boca, bah, touti. Oh, ils ont contrôlé par les touti. N'allez pas. Bon, ça va nous surtout le moyen à comment bah aider bah de la biso bah wazalendo bah mai bah que kota kuna pour être bas en force na place que bah kende na armée aux gens ma contrôlé par Kigali wana tobo yango. Voilà bandeko auto comme ça bino ma commission de la carte de Congo le touti baza koyeba ke ba congolais pour l'instant bazana ma communauté de la Congo bango bazo pesa la ordre bazo diriger tout et voilà Tina va créer ce nouveau front. Front on va créer en gros Félix Ayebi, ça binoke a créé un nouveau front Ayebi et front on a ne départ à Chilombo. Front Félix a sali oyo et ça ne départ na ye et comme même ça y est. Et comme même ça Chilombo croyez-moi. Front a créé oyo attendu ba ko saka. Au moins comme yibi a mesana ko yiba mais amesana même bandoki amesana ko lokolia mukua moko kangaye ndeko memaye. Mukwa ko kanga Félix ko memaye angoyo oyo front ya créé oyo et ko memaye bondi belanga tozali à beaucoup moins. Voilà bandeko alors aujourd'hui Félix to Barthélémy bazo tuna est-ce que il est complice ou ignorant? Beaucoup parmi vous se posent des questions là. Non, ala ignoranté ayebi nyonso ko le kabino ayebi nyonso tozolobate tokolobelaki no bazoyebele banzembo toyeki no nalobaki akosambwa président moko nano aye na mokili asambwa lokola ye te oyo akoye apres ya kosambwa aza te ekoleka mpo déjà oyo koza kosambwa po dignité eza te. Imaginez-vous akoloba nini bani bakoloba nini ye demain que non papa na biso ezalaki président regarde un moment na ye ce qu'il a fait de ce Congo là et comme il y a le man de l'Afrique voici ce qu'il a fait du Congo. On n'avait pas de route, voilà l'électricité, voilà l'économie, voilà PIB à Congo ndenge komi bato bazolia bien nzokate eloko. Et tout ça ils assortent. C'est la honte et c'est ridicule. Et c'est fini pour lui. Voilà, bandeko, c'est fini pour lui. Félix croit que Bissoto Yebi déjà que non so Félix a sali, non so poete a fongo la from susu pour distraire Bissoto ngwa ke kota na makambo oyo ya bato baza ko bengi ba ko belaka ba procès ba nini et puis na promettre que bilan déjà que na non boke ba poete ba biloko wana nyonso ekoya ba ko distraire biso na kati na biloko wana nyonso poete ye azaraki na kati na ba jewana. Allez, tourne la vidéo. La maladie bilingue na autant un rapport à maladie de la hernie ombilicale. Eh bien, non, je ne le connais pas. Hernie ombilicale, c'est une maladie et comme c'est intestable, on a le bébé, c'est au comité, on a toujours le l'alphabet arabe. Ça fait longtemps qu'on a la confusion de la marque. Donc voilà, on a toujours place, on a un haut BCRS pour empêcher la constitution qui t'a rappelé. Parce que c'est vrai qu'il y a une phase oblique dans le champ BCRS, c'est comme une phase aiguë. Donc voilà. Mais là, on a trouvé que ce moment, on a eu ce qui est traitement et similitude. Donc voilà. C'est quoi le rôle d'un député? Le rôle de député, c'est de ne rien dire quand le président détourne les données publiques avec son ministre. Non, à moins que le traitement est déjà inefficace. Mais t'inquiète pas, il y a qui un traitement haut. Il y a un haut, il y a un haut, il y a beaucoup.
hernie ombilicale, confusion nous en haut, donc voilà. C'est ça bien été, nous disons comme nous le quoi Congo, faut revenir représenter. On aura le mot le bio notre Kanakagani, à la criminelle, le bio mot tout ça la peine, le bio mot dans son M23, le bio mot que ça soit ma corne dans le il y a pas de confusion, ça que mot car ça peut stable, tu mot que faka donc ils ont bien été monde autour de là, ils ont bien été faut que faut traiter nos hernie ombilicale la phase aiguë. Possible aux Arapena, alors la seule remarque que on a autre chose, on a extrait ombilical, on dit l'on pour tout le monde, mais c'est la recherche, mais le monde va communiquer En vérité, 60% de RAM se trouve chez votre maman Denise, 30% chez Joseph Kabila et le reste chez le pacificateur Vital. Alors, ngai na koloba nini na biloko na kansi courage notre ami vraiment aux raison ya kosala ba viar ba vidéo aboye ya ngala lobaka Voilà, mes chers amis, qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Alors, nous sommes là, et je sais que chacun de nous a la conscience de la situation qui nous arrive. Nous avons présenté une situation qui est en Sud, aujourd'hui, qui est en Congo, dans l'axe de l'Union, quand tu qu'est-ce que nous devons faire en ce moment? En ce moment, il faut se préparer à se battre. Il faut tout se préparer, tout le monde a bitumba oyo. Bitumba oyo yel biso na kati na lupango, to landaba oyo te to ko belela comme ba politiciens congolais. Surtout landi bango to ko perdre le Congo à cause d'argent. Surtout landi ba oyo benga encore ba pasteur ba batonza pour se binoke. Trois piliers marchent toujours ensemble. La zone et le bilango, na kati système. Et le système utilise ces trois piliers. On va benga le christianisme, on va benga la civilisation, civilisation, le politique, on va benga le commerce, on va multinational. Donc, on va travailler ensemble. Et là-dedans, qui se cache là-dedans, ce sont les sionistes. Bango ba bongo mina kata sima makambwana o mona ki ke bandela ki solo o ba benga mema ki bango na Genève. O mema na Genève ba kenda ki kuna Glencore ezaki nani ezaki bango bango organiser ki biloko na tout et ba joie le moni que oh faula le ba souté faula kanga munoko ce n'est pas pour rien akanga munoko po bika kota na kati azaki jaba na kati ya COP et COP ne rêve ça comme COP ne rêve ça aujourd'hui biso toyebi que faula ezaki na kati na COP pour être à détruire Congo akokosa ndenge babaniko kosa na nani na moto nani Etienne ndenge Etienne na l'accès ba on école na mais fayulu akoki ko résister nango te ameko binisa bana babini abomi bana chango aujourd'hui on en parle plus de bana chango ba comment affaibli batanoko kana même Félix okomona ba jouer ba carte bitete calme-toi terminer to occita kaka fayulu akobinisa bango nebite sur atia ki le lemo na monoko pour être à esprit na bango et voilà bana chango lelo on n'en parle plus de bana chango et bana chango baza affaibli bana lusha baza affaibli nous sera banani ba affaiblir ba résistant même na poto et aller ba politicien et bango ba gagner pour être ba parler na bango ba tindi bango bato ba loge na bango ba hein le on ba loge que ba affaiblir biso et banani baza ko perdre biso to ko perdre pour être to pesa ki confiance entre biso na bande comme susu o te ba ki te ke bande ko wana basali bato baza faible côté monnaie côté argent côté ba papier bande ko ba faible côté ba papier balandi mbongo pas ba ennemi ba sombi bango mais le danger là c'est quoi? Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui face à ce qui nous arrive? Et banana biso to sala ndini pour être lobby banana biso ba souffrir te na oyo biso to souffrir nango lelo ko lobaka boy ce qui yonanga wonanda très bien ce qui yonanga to comprendre déjà que banane bazali auteur la cause je dis bien nous avons un problème mais to luka solution na te pour nous solution c'est quoi? Non on n'a pas besoin d'aller encore à la solution. On a besoin de reculer encore voir la cause.
la cause de ces problèmes. Cause de ces problèmes, comme les sont géants. Et donc, comme un géant, donc au monde, actuellement, la cause de Félix Antoine Tshilombo. La cause du problème du Congo, malheur, misère, nous sommes le Congo marché, c'est Félix Antoine Tshilombo. Comment sommes-nous arrivés là? Nous sommes arrivés là parce que oui, il y a eu un gars chez nous, dans notre famille, au nom de Félix Antoine Tshilombo, qui aime bien beaucoup d'argent. Pour Naïe, c'est l'argent qui conduit, vous savez, il a fréquenté milliers, il y a caca. Mbongo, vol, détournement, vol, escroquerie, vol, moto moko akoloba le contre na wazate. Boluka boyeba passer naïe. Yango la non, avant on peut sa responsabilité pas mutu, bota la passer naïe. Et donc, comment to komi wana ke plus de 140 millions de Congolais manipulés, va imposer biso un gars comme Hippolyte Kanambe, commençons par lui. Hippolyte Kanambe va imposer biso que fils de musée. Et le fils de musée est arrivé là parce que c'est le système qui doit continuer. Il faut mettre quelqu'un au Azali, l'obédience na Bango, qui au Azali tout Rwandais pour manipuler Bango. Il a fait un grand boulot pendant 18 ans à vendre le Congo, la manière tout. Et les Chinois, tout ça, les gens n'en parlent pas. Mais à Saliango, et Bissonio sur le Tobo Sali, Ningo Sali passé, oh, il y a Hippolyte Kanambe. Mais la conséquence, les conséquences nous subissons maintenant dans le Congo, que Mboka est par terre, avec au Kosabino, promesse, 5 chantiers, modernité. Et le reste du Congo, nous savons, n'a préféré Hippolyte Kanambe Zonga. Non, ce n'est pas ça la solution. Vous le très bien, ce n'est pas ça la solution. Et tout le monde, Hippolyte Kanambe, Azaraki wana Félix Antoine Kosabita bani ba promesse. Na ko de boulone ye, na ko sala ebo, lokuta, tilelo to kotinaka bakata lokuta na katine kolo Congo. Et ba nani bazo ba facilitateur de biloko wana to, ce sont nos frères, nos sœurs, nos amis, inconscients, subconscients, qui sont à la base, qui travaillent là-dedans. Ils savent, ba yebite, mingi nazo le ba yebite ke bazo nourrir. 3 piliers wana ba yebite inconscient ba yebi na bango te ke bango bazo nourrir musala mundela tikela ki bango musala mundela tikela ki bango oya tikela ki ba missionnaire amemeki ba missionnaire ba ya na Congo rolo yo ba yaki na ba missionnaire bazo ki ba bateau ba ya na ba livre ba ni tout ça côté ya biso moko to tikali na yango oyo ko nuire biso. Moussala ba missionnaire a mindele bazalaka lisuté. Imaginez-vous missionnaire a mindele azalaka lisuté. Ba koma rare maso moko mibale quelque part a bomba na a bon ça. Mais Congo ils ont continué à vivre dans situation moko plus grave encore qu'à l'époque des missionnaires. Donc c'est-à-dire batika responsabilité wana na bande ko na biso. Bande ko na biso banani. Bande ko na biso o ba ko baka ke la pilier christianisme. On va créer le christianisme. Quand je parle de christianisme, c'est dans la religion, nyonso. Musulman, orthodoxe, protestante, armée du Sali, nyonso, kimbangiste, tout là-dedans. Na kata pilier wana. Na kata pilier wana, bango nyonso là-dedans. Et ils vont manipuler plus de 140 millions de Congolais, bah garder bango na kata misère. Imaginez-vous, bah garder bango na kata misère. Et c'est même Congolais, ma frère, c'est l'opium du peuple. Non, pas qui joue en habitant. Moi, on a tiré bien sur Marcelin, Marcelo. C'est l'opium du peuple. Gardez bien ma cabazon, il y a à reconnaître. Mais aussi, non, souffrance n'abisso, passe n'abisso, malheur, misère, non sur l'abisso, à l'origine, c'est là. C'est l'homme blanc de l'abisso en haut. Et il contrôle ça en distance. Il contrôle ça 8 km, 12 km. Ils contrôle très bien. Pour ceux qui m'ont dit que pilier wana quoi, d'un explication, on est petit dans le belaka banzete, dans le belaka mpepe, mais le belaka bandekonangai, mais par exemple bandekonanga musubu bazala ba on a 4 nango. Pas mon lieu dans kosa. Non ça va mentir. Je peux risquer, je peux perdre tout mon temps à vous parler que de ça chaque jour. Mais bozo koyeba na bino teki le temps que chacun de nous a luka koyeba, ni to mekanko ko ça pilier wana.
Teme ko kwesa parce que c'est ça sous sa malheur na biso to ko lela pasi na kati na kati na ba famille na biso to ko lela ka pasi to s'en sortir te bana ba si ça ba classe ba zo ba diplôme soit disant mais ça les a te et ba zo obligé ba ba koma kaka na monde wana na ba loge wana ba pesa sima na bango na zo souffrir bandeko to mituna biso to o siko de spiritualité côté na kati to mituna bon ndimi te likambo te ngana kosambela ngana bano sambela ngai me bandeko babino bi te to sambela malamu to sambela bien te banini to kosambela babi te ngai kaka o batigela ki ngai yango batigela ki mais etumbu pe tata lubi bon lingi koyoka te ça va ok maiza komata mais komata lelo kongo pasi to sala ndenge nini etumbu toko sala ndenge nini boko sala ndenge nini bino mo bozo alimenter pile wala poso kotali na Angleterre soki na Angleterre la l'église ba noir bango bozo kosana ebele soko lebeli bango bandeko boya to sangisa mbongwa to pesa bandeko na biso to benga makam na bino wana makama Congo wana mais lole ba benga na bango les bandes qui étaient en Angleterre pe lobby et donc benga na ba Congolais nyonso ba komi ko lela nzambe ba koko botala biso ndenge to nyoko maboya oui bon nyoko boko lela pote baba tindami oyo tata tindi boki libangote boki bangote o toko bele wa bozo yokate boza loin tokotala balingi balobaka na lokota français qui vivra verra totala ndenge tozokokende po ete ya solo eza ya pasi nalobelaki bino na tiaki papier na biso nazotiake bandeko tokotize tosala lisungi jusqu'à présent lobi na biso bino ezalaki 47 personnes lelo ndeko moko abakisami matondo epai na ye mais tozomi kaka tout ce temps tozokoloba wa kaka 8 personnes oyo bazali bapesi basali comme moi geste na bango 8 personnes sur autant de Congolais autour na bango na kati na diaspora que 8 personnes oyo bandimi kosunga 8 personnes naza koloba bango butu na moi 8 personnes to mesana koteya to mesana kolobela bino to bike bandeko tosungana 8 personnes seulement jusqu'à présent nakanisi boza komona toza koloba ka butu na moi mais kambote bolinga te tata ako libere mboka wana bolinga te tata ako libere mboka wana et moko na moko ako se rendre compte que ya solo ngai na zangaki na bubundu po osala eloko te yo moko oko justifier liboso bankoko na yo liboso ya tata nzambe ke wi ya solo oyokaki na yo te aloba nyonso o bandeko banoko tega voilà matondo na bao nyonso basoutenaka chaîne na biso o mesana kolanda biso ya solo matondo kati na bino topesi matondo epai ya papa na biso Mukobo Michael matondo epai ya papa na biso Willy na mama na biso Marie na kati na Dallas matondo epai na yo mama na biso Ana Lusakweno matondo Francis Bitodi papa Francis Bitodi na mama na biso Bamika losako matondo epai na yo mama na biso Fatuma Banza losako matondo epai na yo papa na biso tonton Lema losako matondo epai ya mama Mososo losako matondo epai ya mama César losako matondo epai ya mama Masamuna losako matondo epai ya mama na biso Masuka losako matondo epai ya mama na biso Nanuulu losako matondo na baoyo nyonso baparticipaki na chaîne na biso ya solo nzamba pambola bino bonus balandaki biso namoni papa na biso Georges alobi bonjour papa Sayala virement demandez au nom les noms s'il vous plaît non papa Sayala otekaka kombo Sayala c'est bon kombo kaka Sayala c'est bon eza na problème moko te otekaka pour Sayala bakotuna yo ndono mingi te ekoleka nango otia Sayala Jaco comme vous voulez mais Sayala c'est bon voilà bandeko matondo na bino nyonso balandaki biso topesani elaka na biso totala ndenge bandeko bakolala kuna chaque jour topesaki bino ke tomipesi po ete bozala au courant bozala informé bakokosa bino sute tolobaki ke bakokosa bino lisusu yebisa ndeko mosusu lobelaka ndeko bopartage na bandeko mosusu bake te oh nyonso bozoka bachaîne parce que tu le matin à disposition tu te comme na niveau oyo batie plus de 2000 chaînes na kati ya YouTube
batie 2000 chaînes, plus de 2000 groupes. Oyo, eza ko distraire bino. 2000 chaînes, oyo eza na kati ya Facebook, oyo eza na kati ya YouTube, oyo eza na kati ya basali ba groupe na WhatsApp pour vous distraire. Soko ningo lo babo moka koti wana bimi, lo kamna lukuta. Soko ningo sala boita lukuta, lo kamna lukuta wana, boko mona, boko kama, Félix azo sala, Félix azo bongisa. Bazo futa bango, bana salaire. Salaire à quoi? Biso toko lela ka wa non. Bo chaka 20. Mais bango bana salaire à 2000, 3000, miso azo 5000 par mois. Pour ne pas kosa bino. Pour ne pas kosa nation. 5000. Miso to chef na bango bana 10 000 par mois. Au gouvernement congolais a sala bango virement. Bazo zo mbongo wana. Bana kata YouTube. So biso to lela kaka bande ko bo chaka 20 ko ndeko bo chaka 20 ango pone za salaire na ngate mais 20 ango nazo loba poete esunga biso nyonso autre senga kaka bo o cha 20 ko bo cha 20 mais les amis o bazo kosa bino ba pasteur o bazo kosa bino bazana salaire beaucoup de pasteurs bana salaire comme ba député boyo kana bien beaucoup de pasteurs bana salaire comme ba député. Bazwaka bambongo na parlement futaka bango pour garder baba am ya batwana que ba sala mo bulute na kit. Ils sont payés pour ba garder bino l'esclavagisme, pour ba garder bino na spirituellement bazoba. Bon na moni batwana tika bango bataso ko kuna so le ba fani ndie bazoka pasteur rotea 3000 5000 membres na carte d'église ba vanda calme pasteur rotea azwa musala te ma promettre bango boko mona misala ko ya mabale ko ya boko bota bana boko toni sa bokili moko ta ko tuna ke me pasteur permettez mais toko zo misala ngo ndenge nini po misala ezate na mboka toko bala ndenge nini ba mibali bazala misala te moka tuna te amen bo crie amen bandimi. Non, ndenge Félix a kosi la politique. Bon, l'Allemagne de l'Afrique, comme ça, Congo, l'Allemagne de l'Afrique. Ba poli maye de tondi na Congo, mboule noki, bakel l'église, mboule nokaki, te président au sala, tout sala, bazo sala. To tika bango, wala politique tali bisote, batia wa peta on. Te, wala politique bisote sam la gade nzabe poto kena lola. Tolo ki mo konja lola. Mais à coup de zinda na mai, ndeko akufi na mai, ndeko zanga bilei, ndeko zanga kolia. Mais ya lutte, biso luka ki bokonja lola ngo za wa tokota bokota na mwani. Alors bon, ça va. Comme le kena lola, li wape angwana poete bango ba yele biso le wana. Pemeni bakisha malamu izate na bopito, traitement malamu izate, kolia malamu izate, batu bakobela. Allez. Senga bino tika ye akufa poeta matana lola poete passe le kiao tete ta kufa te akufa te na ninga kufa te oh mais tika ye po souffrir mingi amatane na lola te kuzumuna est-ce que vous raisonnez quelle mentalité pour toujours tourner kakaro toujours battre biso moto misala mabe tamba ndiko ba te bino makamna bino ningo yokangote makamna tundo yokangote bomo yokanini tinga linga ga makamna biso ga okena lola alola kuna bandiko baza kobela kuna balibota za damage zate kuna bado bazo souffrir de hôpital bakise yate na Kinshasa tala ba poto tala ba mai tala électricité la kate te wana kuba ko tele biso to luka ki lola bon lola bozo okena bon matala lola voix musu pa okena lola zate eza la mort. Tu es prête d'aller na lola te le wana boy matondo la bino nyonso na kanti teya ngana na teya soko comprendre ngai na kanti nzamba ko pambola yo partager ba cœur ba like na bino matondo mingi partager à vos frères à vos amis aussi cette émission kabolela bato pote oyo zo kozwi eza mateya monene ya vie na yo bo moto na yo eza na kati wana teya bandeko toza business to ba inutilité parce que baso mona biso des inutiles ba toza bazala ba prêt ba boto biso mboka poto ba inutile to mériter mboka wana te façon biso ko raisonner toujours mériter en côté
bayela biso ba histoire lokuta bakota biso makambo lokuta na mitu po to croire nango to croire nango et toza toujours attaché nango et basho batuna me baafricain bashoro bakamaka me baafricain baza ndenge nini batikala na héritage ya bacolon oyo babeta bakoko na bango oyo banyokola bakoko na bango batikala nango ezonyokola bango bazolela bapasi biso toye mpe biso bachinois tokoma onyokola bango na mboka na bango chinois azobeta filme na mboka na yo po ayebi ke non colon abetaki filme okuti tia plai asala eloko te bonga chinois kosala nini atikaka mpe na beta ye filme abeta filme yo wana tikaka na kotika na maboko ya nzambe beta ale beta na kotika na maboko ya yesu beta ka na gauche beta na droite oyo mpo bateyaki biso ndenge wana to beta nyonso tiki na maboko ya nzambe ye moko akosala libota eza kokufa motema mabe ekoti na kati na mabota koyina na ekoti bapoison ekoti bakomi kosempoisonne bango na bango oyo apoisonne oyo atindi apesi poison pa pasteur oyo apesi na évêque oyo apesi poison na boye bazobomana nyonso wana kozanga kososola koyeba boza mosika na réalité ya nzambe boyebi nzambe te botatone cherche nzambe luka elongi ya nzambe oyo bankoko no babelelaki ye oyo bankoko no basalaki na kati ya bankoko na yo luka ye akopesa yo akolakisa abelakisa kati na yo luka connexion zongela connexion na bango surtout zongeli connexion biso nyonso bakobanga biso bakotosa biso mais soki bazotosa biso te mpo tozala na connexion te tona connexion ya bankoko te tona connexion ya badivinité na biso te toza nulle part tonakola bana etike moto akoprotege misisi eza te toyaka mopepe ye gauche okwei mopepe ye na droite okwei so bayekolaka no nzambe ya sika ebimi kuna euti inde nzambe oyo ezosala makambo soki nango na congo bato plein batondi kuna église wana euti inde nzambe ya sika kuna nzambe ya sika euti baamérique surtout amérique solobike nzambe ya sika euti amérique papa tala bakotonda plein nzambe ya sika bibi kuna euti amérique c'est ça c'est wana nde kufa na biso nde yango wana toza misisi eza te nzela bamemi mopepe komi na droite koisio mopepe yene na gauche koisio bamemi yo bamemi bum mati likolo bumbum babambi yo na se moto akoprotege yo aza te misisa eza te matondo na compréhension matondo nyonso alandaki biso nkembo lokometike pane lobi obosana te tona rendez-vous lobi à 20h biso na bango toza koloba vérité bango bazobomba me biso toloba vérité pesa promesse na bandeko lobi 20h ingeta ibobo